Ah, Maria Tumba. Menina Maria Tumba va deixa avorobo. Va deixa avorobo. Menina Maria Tumba va deixa avorobo. Va deixa avorobo. Ma fille, yoza ma fille, c'était ma fille. Te yoza koko nangai. Koko Maria Tumba. Maman réseaux sociaux a décidé à TikTok. soki moto alakisi oyo aza motema malamu aza gentil oyokanisi onze ye oza yanke yokanisi onze ye oleki ye na esprit yaya deja nanga kolekanga na esprit eza mpasi mpo mibali oyo ya esprit nalala na bango meme bamusicien na yaya mobali no amukala na bango mibali oyo nga nalala na bango mobali no aza mukala na bango voilà distance ya esprit oyo oki okanisi oleki nga dosoi no moto olala aza na omukala bato balala nga kala ça veut dire trajet ezali na ki esprit wana bokosaka na esa bino nazalaka maître plein ezalaka ya bajete preuve ane moto okozala osala babétise osala théâtre nasalaka semblant me nga moto ekalaka la plus têtue de la planète. C'est bien moi. Ce n'est pas toi, c'est Karine Mokonzi. La plus têtue de la planète. C'est bien moi. Ce n'est pas toi, c'est Karine Mokonzi, la baronne, la plus têtue. Azalaka têtue lokola mopepe. Oh. nga nde na boye mutu na nge ekalaka so ye motu ekale na bachinoise nanga moko toswanaka na whatsapp surtout gouden aza wa témoin bapetelanga bakable mami boye pete tolembi avant déjà on a bêta siffler à combat cage je vous informe et puis je vous assure nalobi avec assurance moni mambo na oloba siko nalobi ki on moura na Sarah bino mo pe bo ba témoin na TikTok bo moni pe suka na bonde batikali na soni siko ekomi tour na bino bo mo ndeke mtoko ta combat cage siko nde na après ti na lati bantibal boye nazo yebisa bino de bien avant bo gagner te au moins ndeka na kota bino na TikTok nde twengi to kota autoroute avant combat je vous informe bopola la plus têtue de la planète. C'est bien moi. Ce n'est pas toi, c'est Karine Mokonzi. La plus têtue de la planète. C'est bien moi. Ce n'est pas toi, c'est Karine Mokonzi, la baronne, la plus têtue. Azalaka têtue lokola mopepe. Oh. ponga na yaka mobimba na ba obi nyonso ba revolver ba minduki ya milai antiba nga naza mutako na vandaka mabe si tout so ekuti nga esu na mpiaka na ide okotela mbongo yake bana nga so na mpiaka na nga boy Noël kalate na bana basundoleli nga bana dona koko komiso ma fils ami bale na kotela mbongo alors ba théâtre wana ya mike bo sa ya ba CCC ba live ba CCC ba ja ba conférence ya ba pela mike bo sala. Je vous rappelle qu'elle n'a gâté. Menina Maria Tumba va deixa avorobo. Va deixa avorobo. Menina Maria Tumba va deixa avorobo. Va deixa avorobo. Atikso avorobo. Kokorobo atika. Ah, Maria Tumba. La baronne, hein? Kalate. Ah, comme mela lisusu noa. Gate mona lobi na mela noa. Iye moka lobi.
Mais le côté ma bé, beauté image, la baronne, maniqué pe na opé salanga raison. Azoloba bien, maniqué lingi bêtise té. Bon, maniqué azala mayele. Azala mayele. Et donc bon maniqué ka so abendi. Ça c'est. So abendi, am do benda. Abena noir. Oh. Maniqué noir. Am da mi linga likolo. Binoka ba grand prêtre noir. Ah ouais? Binoka ba. Donc ndaya benda ngo bongo pe. Aza prêtre. Ah bon? Maniqué. Maniqué. Maniqué prêtre. Mouto abena likeke prêtre. Ah bon? Maniqué la prêtre. C'est que ngabe fona nya. Yo fo nyataka. E mo pesca mo taf to meki. On arrive dans les kéké. Menina Maria Tumba va deixa avorobo. Va deixa avorobo. Menina Maria Tumba va deixa avorobo. Va deixa avorobo. Ai, Karine Mokonzi na nganda noa. Maria Tumba. J'ai le chaud. La plus têtue de la planète. C'est bien moi. Ce n'est pas toi, c'est Karine Mokonzi. La plus têtue de la planète. C'est bien moi. Ce n'est pas toi, c'est Karine Mokonzi, la baronne, la plus têtue. Azalaga têtue lokola mopepe. Oh. Surtout yo mwana, Maria Tumba. Yonde vraiment. Ga kokono, nazomi tungisama. Menina Maria Tumba va deixa avorobo. Va deixa avorobo. Menina Maria Tumba va deixa avorobo. Va deixa avorobo. Bote ba papa, ba mama, bandeko. Bote barando na barandonette. Bote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Bote ba jeune garçon na ba jeune fille. Bote bana mike na ba bébé. Bote ba Sainte Anouarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Menina Maria Tumba va deixa avorobo. Va deixa avorobo. Menina Maria Tumba va deixa avorobo. Va deixa avorobo. En tout cas, ezali penza somo. Ezali penza kobangisa. Karine Mokonzi la baronne a décidé. Bon, n'ebte sera décidé. M'a frappé Maria Tumba. Vraiment, a bêtier ma frappe moko. Bisika Maria Tumba yali. Et Kotier Penza a Zubiloko.
Moi ça moyibi wana bota courage au matin na live ya Congo sa. Na makambo eze yeti na mambo ya bi. Na yebi ke ye monti avanda ka a regretaka. Omoni eksa ko lobe. Ukuba mesana na likambute. Omoni même nzela o mesana ko lika mikonyonso. Liwe kokyo ezwaka mutuka na nzela ngwana adage mama bisaloba. Nzela o mutalika mikonyonso ndepe nzela o akutana na problème. De l'accès mikonyonso ya ka dimanche te ba mesana na mabete. Ce conscience no l'accès ke muto asala o mabete. Ya ko sele ki yankete. O se retrouver ne moi ça moyibi o se retrouver yemo ka vana ka tuna ngana Karine to wela ni to zaka bien mais le to koma boy polinga ke l'examen ele mama ne mobali no ayi barami to kabato yo pe ngako yi banga ko timba pinga ke yi banga esprit yo na la kisio ke ba yi barabatu nyonso te amata na live a Congo sa zo courage a koluba na ba mambo ya benita ya zo courage oh bozana on a pas problème ba foyer na bino bozo bongisa te ya loba kit ngape na yeki na fingite ngape na no biwi ngape na problème foyer mais yo mo pa na mobala moyibi yo pa na problème ndeni bino boyo kanga yanga ya ye boyo ka ete ou bien ngande na loba makasi ba loba malembe na kitsa voilo Menina Maria Tumba va deixa avorobo. Va deixa avorobo. Menina Maria Tumba va deixa avorobo. Va deixa avorobo. Maria Tumba zala toujours fort. Nakoloba no courage te pozaka de na courage. Maria Tumba zala fort. Na yebi ke yona la baronne Rando, la baronne ako écrasé yo, ako niema yo, mais tango zali fort, kombe ko umela. Oui, parce que dans mon bout de terre. Parce que dans mon bout de bazamato, il mangongi. Et surtout, ça y est, cause de ration, tout au fin de l'année. Ça doit avoir le ration. Nous avons une machine au teka. Nous avons une vente. Boutique, on a 6 ans, on est à Soudan, on a mon aimé, on a géré, il y a Soudan. Oh, Soudan, on a eu mon commun. Vous avez 6 ans, on a du robot, on a lati. Au lieu de $60, on a $45 dans le machine, ma chérie. Ou tu robe, non, ou là, tu dis papa, ou bien papa. Ou bois comme la perruque, non, ma chérie. On a $45, on a le machine à qui ne pèse. Nous on a 0,89, 89, 984. Voilà la mini boubou qui est en gros. Mini boubou est là $35 au lieu de $50. Voilà. La mini boubou est là. Vous avez là si ça vente, là si ça va promotion et puis si d'année à Bilamba. Après on va se donner un hôtel après se doit dans pour sa ration on paye sa ration. Vous comprenez. En attendant votre si quand là si ça vente hein. Ça n'a pas pour soda mon bout toi na eu que ça n'a tout pas soda de bas soda kala mon bout tellement ça c'est lélé là on mine na toi et comment pour compliquer pas mais il y a pas problème nana moi je vais régler ça plus tard que je finisse d'abord ce que je suis en train de faire. Voilà nana immeuble hypnose à Lubumbashi au premier niveau dans salon Blisida. Je vous attends mes belles mamans, je suis là, je vous attends. Voilà. Donc, on a tiré la perruque à Vietnam, on montre il y a Michael Kors, on a la salle de Blisida, chaînette or, maquillage dans la salle de Blisida et Lubumbashi, make-up pro, simple mais trop joli. Les papas il y a Chanel, il y a Fab and Chic, robe il y a Maria Tumba, mito style. Bisous. Menina Maria Tumba va deixa avorobo. Va deixa avorobo.
Menina Maria Tumba Vadesha Avorobo. Vadesha, Vadesha, Vadesha Avorobo. Eloko eleki komba ewumela te na mokili oyo eza te. Komba oyo ewumelaka eza komba historique. Eza komba ya bapoids lourd. Pona komba ya boxe. Komba moko te bakotia yango eleki Ali contre Foreman. Na monde entier. Komba oyo bakotia na monde ya Ali contre Foreman. Bien sûr eleka na Zaïre. Eza likambo endurance. Na tic-tac technique. Maria Tumba. Na moni biloko babeti yo na la baronne. Na yebi. Uko sikive mususu. Uko beta ntsangi. Me musu eko kota yo. J'espère que ukangaki pema. Na boro babeti yo na libumu. Pwedenda. Maria Tumba. Maria Tumba. Ukomitune me papa robo. Pourquoi ozoloba na douceur boy na malembe boy? Surtout pourquoi nazomono netoza au milieu du village. Te mwana. Gada zala au milieu du village te. Te koko na ngai yoza koko. Gada zala na au milieu du village te. Nazalaka au sommet. Na ngomba. Soko yoki village dindi. Komitung satenga na ngomba. Soko yoki bato bazalaki au coin du village. Ba memi bango na poto. Kotiano nga na liste te. Nga ba memi nga te na zakade na poto. Soko yoki ba o bazaka. Na 2 km ya village. Batindeli bango ba code komitungisa te. Kotenga na zali. Western Union na zalaka te. Alors, soki na komitungisama. Nazotala kaka yo te. Nazotala. Mama sociale. Mama sociale. Afutela $800. Pour bali big sauna Naomi Kinaper. Menina Maria Tumba va desha avorobo. Va desha, va desha. Va desha avorobo. Menina Maria Tumba va desha avorobo. Va desha, va desha. Va desha avorobo. Na twasa yo moko pesa na telefone. Na mwe $20 o bafutela o tike bakabela yo. Na David Lomata. Maria Tumba. Nazotala pe bisida. Bisida lelo yebana. Ozana Lubumbashi na minute ya. Ozana immeuble Kombo Kimi. Ozana premier étage. Chez bisida. Bato bazo mata. Bazo somba barobe. Bazo mata. Bazo somba baperi. Eloko tu bisida kotelema. Eloko tu bisida koteka. Ezali transformé à Maria Tumba. Doso bisida na Lubumbashi alobika sikoyo. Abadoteka ba jet privé
tokomona na bapresident ya Zambie baokatisa ngambo bakosomba jet privé mpe kokoma Maria Tumba. Biloko ngai nazotungisa nde yango wana. Maria Tumba yoza yo moko te. Kokono sabimaki au fond de Kasai na ngambo Angola. Atikala pe ye moko kaka kuna. Ayebi kaka chiluba ya Angola na Portugais. Portugais utayebaka bien te. Lingala kutubosana. Sikwa zonga lisusu kuna. Onde nazo kanisa. Yango nazo mitungisa pona yo, oui. Résister Maria Tumba. Zala fort. C'est possible pe la baronne. Akoko abandonner naye. Tout d'abord, a pe chance. Pour continuer ringite. Alobi boy. Soki olingi makambo te. Ba jeton te. Bon, alobi ba jeton ko obwaka. Mais soki kako tangi kombo na ye. Okufi. Yo kaka te. Batutu. Machena nu yo. Mutaliboso. Si mache Jaël. La plus têtue de la planète. C'est bien moi. Ce n'est pas toi, c'est Karine Mokonzi. La plus têtue de la planète. C'est bien moi. Ce n'est pas toi, c'est Karine Mokonzi, la baronne, la plus têtue. Azalaga têtue lokola mopepe. Oh. Menina Maria Tumba va déjà avorobo. Va déjà avorobo. Menina Maria Tumba va déjà avorobo. Va déjà avorobo. Donc, elingolo babwe. Neti video oyo poste sikoyo. Ya Sarko Yaya. Oye bien ou non? Ya Sarko Yaya. O poste. Po dingo poste no gaga. Eza jetonte. Po yona Kevin pe. Boboyani te. So boboyani na Kevin. Wana. O postele Kevin. Soki boboyani na Kevin te. O postango. Po sepel nango. Mais soko postango pona jeton. Pona la baronne. Denge la baronne alobake. Baboyani na ma fils. Nzombo na ye a garde. Bakiti na ye a garde. Pendenga alobaka makama ngenza. Wana la baronne a okipango te. Ato boakeli yango. Un mot pour ton ex. À mon ex. Ouais. Il peut dire son nom? Tu peux dire son nom, ça ne gêne pas. Sako Yaya. Oh, il y a la caméra, il y a la caméra. Sako Yaya. Monsieur Sako Yaya. Il n'y a pas monsieur dedans, c'est pas un monsieur. Okay, donc, moi, je nomme. Je nomme. Ouais. Petit Sako Yaya. Il dit, mon téléphone que tu as gâté, tu n'as pas payé là. Ça te poursuit. Et puis j'espère que Gal, qu'est-ce que tu as fait, ça t'a soigné, c'est fini. Parce que Go qui a venu à toi, c'est pas ce qu'il va y aller Gal, c'est puis il va rester à toi. Donc, doucement, je vais te soigner, puis que là, c'est pas. Menina Maria Tumba va déjà avorobo. Va déjà avorobo. Menina Maria Tumba va déjà avorobo.
Vadesha, 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 Avorobo. Po jetongo pe, soki oboye na Kevin te, jetongo, na miso bato batalaka ba jeton, na lobito betangonga. Oh, na miso bato yo, po wana ordinateur, e beta ngongo ndire mutazo betela nga porte. Donc, ponga nazalaka nga moko, eko kimisela nga me basi, o bazolinga baya tobalana. Bon, nazonga na Maria Tumba. Maria Tumba, jeton o sikoyo, nalandiang. Ozatile le leader, non? A TikTok. Muntu azo mene TikTok, ezande Karine Mokonzi. Komitung sate, azamama réseaux sociaux. Gasi koma kambuno lobano, po leader tche wumela. Jeton wana, ezo monana, obwakelango na barod, soki yona Kevin bokabwanite. Mais la baronne, alingi ba jeton te. Alingi ba jeton te. Ye penza la kisike, yoza Maria Tumba. Ya faux. Maria Tumba original, les propriétaires des cailloux, les responsables des Libana, c'est lui qui a payé son argent chez Ferregola, la femme d'héros, la femme qui a... Maman, kosengo est important. Oui, mais c'est na senga tena ngane batek original aza. Tal original à Tchese Nicolas. Arrêtez, regarde Maria Tumba original. Les propriétaires des non, les responsables, les numéro 1. Oui. Regarde, il met les Saint-Nicolas. Dis merci Maria Tumba. Mais faut que ça soit original. Keba mi ba kombo wazalia. Allez, dis d'abord merci. Ori, original. Yo, mais c'est merci original comme on a dit maintenant. Yo. Papa bino kuta sundolo original kuta ochambongo yo zo sama tama bongo. Tala mwana belle fille sans père. Yo. Mwana cheveux bouclés. Avec un papa irresponsable, bazolo bano cha merci ah ouais et pas kolo kombozo tala ma Maria Tumba zo sala original. Menina Maria Tumba va desha avorobo. Va desha avorobo. Menina Maria Tumba va desha avorobo. Va desha avorobo. Oba bwaka na nzembo ya Ferregola te. Asoki wana te ayebisi Henrietta Maria Tumba ya vrai yeyo. Soko lingi mutu abenganga mère azaneti yaya na yo adoptif na kati ya réseaux sociaux tocha Maria Tumba oya poto azala mukolo ndenge moko azala muke ndenge moko akobando benganga mère ke Maria Tumba oyo ya faux. Donc yo a commission déjà Maria Tumba yo za original mais Karine abando komisa yo na yo ki bien te so a commission nani na koluka na yo kalisus na yebite so a commission Maria Tumba ya copie to ya pirate to ya imitation. Ozo comprendre makambo na oloba Maria Tumba yo somba asaki no na basaki omona onde original ezali eza na copie ba copie yango neti original eza na piraté ba piraté plus que copie eza na imitation ba imité me kombo yango te
soko tangi bientôt kanza kombo yango me yango te siko ndefo na zonga na yeba la baronne awa lobi wana Maria Tumba original bon na kanza eza na nzembo eza peka na nzembo me kobanga te ya na TikTok te na réseaux sociaux na TikTok Maria Tumba original eza yo kote kuna sepela bisida pa sepela mama sociala sepela koko na bino nalobi azosala cagnotte bosomelelanga sodalanga mobutu wana ba wifi mpo lelo kolala pokiti lelo na circo akozwa pokite mpo lutela cagnotte tous les puchinistes bosomelelanga soda kala mobutu wana bosomele wifi mpo asala mosala bien butu botindele mbongo mpo asala mosala bien butu mpo soki te yango basoda mobutu yango kopa facha abengana bino mpo bolioka boza comprendre te bino boza botande nini basoda moko désordonné bayokaka te bazaka bato ya trouble baloba makambo na gauche na droite yango momoni babengana pa facha abengana bino à mon soldat, nzembo ozala nini nzembo tonoyeba na classe mais basoda mobutu maîtrisez-vous il faut vous maîtriser biso toza baélection toke kovote par faci le 20 botika koamboye biso bozala tovote par faci ah non soda mobutu nasalaki erreur ya kozwa soda mobutu na ya na ye na bataillon oyo ya me nga mpe naza puti na ndeni na contrôlaka te est ce que soda au place auti est ce que aza na éducation est ce que soda oyo asala formation ki soda tala bosomela soda nanga wifi mpo lelo pongi eza te yaya yosaka soda mobutu atika likambo noki te Menina Maria Tumba va deixa avorobo. Va deixa avorobo. Menina Maria Tumba va deixa avorobo. Va deixa avorobo. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss de boss Yannick, donc on va ya boss na biso JP Kiama nzamela ngai ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour,
balinga kelenge ya komba congolais TV vraiment ngamona zana chaîne ça kitoko ya boss na so jipe kia mataka e boss de boss ya nyama ya danger donc ba samta longola zaki ya boss na biso jipe kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali jipe kiama les boss des boss. Napesi d'abord bonjour tebe mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour na balinga kelenge ya komba congolais TV vraiment ngamona zana chaîne ça kitoko ya boss na so jipe kia mataka e boss de boss ya nyama ya danger donc ba samta longola zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama les boss des boss. Napesi d'abord bonjour tebe mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.